Bonne année. Mbote mingi balandi émission nanga tozo kende wapi. Émission tozo kende wapi za pour un changement de mentalité. Eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. D'abord na bandana ko pesa ba bonne année na ba abonné nanga, ba bonne année na ba maman misusu ba mamé belé, ba biso ba soutenir ngai de janvier 2022 tina décembre 2022. Ba prière na bino, ba encouragement, ba témoignage, ba maman misusu pe na yebi bangote, misusu pe nengeza wana ba zwelanga ba client par rapport à camarade, par rapport à posonaye à salinga témoignage. En tout cas, nzamba kanisela bino, ba bonne année na bande ko belé. Ba abonné na ngai ba oboza kawana so na sala émission bozo commenter bozo partager misu pe boza wana ko encourager na ba commentaire. Ah maman Nicole makambo lobi eza solo Charlotte eza bien, en tout cas ça faut compter eza bien nyonso bien, en tout cas nzamba pambola bino na vie ce qui vraiment to ndima na kate eza passé mais to yebi ke malgré mutu nyonso ko ndima mutu te me ba o baza bana nzambe ba yebi bonne manière wana ya reconnaissance. Vraiment merci beaucoup, merci musala basala kango mutu mon côté nazo pesa merci o na ba maman na nga na ba papa o bozala kawana o vraiment bosela kanga ba témoignage ya malamu, ba encouragement na ba émission, ba témoignage pour na kotombola susu e musala o nzamba kanisele ebele na 2023 plein de bonnes choses. En tout cas, dans l'équipe, on a les solo moko na yenango. Vraiment, dans le banane pour battre nous sur mon ceux qui n'avaient que ça la vidéo. Peut-être il y a des solos, to il y a qu'on révéler peut-être les kamoko na communauté. Monsieur ah maman Nicole, ah biso to yebi okana makamba poso. Alors monsieur soupe ba yebi nga na makambu ya conseil parce que ça idéologie na banda nango. Bible le bitan on zamba pesa ka moto vision, a pesa ka pe provision. Alors ebele ba yebi nga d'abord na makamba ya conseil. Après monsieur soupe ba yeko découvrir na makamba poso. Ndenge mo pe monsieur soupe ba yeko découvrir nga pe na makamba komela maki. C'est toujours moi parce que eza grâce au nzambe asalangai. Alors, vraiment, lelo, naye koloba lisolo oyo likambo oyo ndeko, eza vraiment réalité, eza eloko oyo ekomeli ndeko, ko zapete, landa vraiment lisolo oyo, efungola yo misu, oyebi na kati ya couple, même atoza na, oza yomoko, peut-être oza séparé, oza divorcé, to oza célibataire, peut-être oya na poto olobi ah ngai ndenge eza bo ifona sala faire na mboka place na wuti de kolingo yo kanani lisolo yo tala eza na babiloko mususu Bible lobi Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Omoni ba réseaux sociaux oyo ezo fungola biso misu bandeko et toyebi ke mabe peza mingi na ba TikTok ba YouTube ba Facebook mais eza bina ba vidéo mususu eza pe ko fungola penza miso na biso ezo pe ko pesa maele. Donc toko mona nyonso tu oyo misusu eloba marape na ba video eza ka mabete ya misusu esungi penza ba conseil. Alors bandeko na biso ya poto surtout baza victime ya makambo ebele ba bazo kende Afrique ba bazo kende ko s'investir kuna ba oyo baza na idée omoni par exemple misusu omona boza couple moi si misusu azui de mobala boy mais au bon moi si a insisté ceux qui aiment sur vos projets par exemple aiment sur ya kotonga ya kosomba ndako moi si ceux qui a boy donc yo na mobali ti moko na bino bondi mama idée moko wana mais ceux qui idée et comme que oya lingi oya boy donc botiki pourquoi nazo ba boy bande konanga peut-être makambo nazoloba eza pe constat bato mosusu pe o basomba bandako na Afrique o batonga na Afrique bazo vivre makambo na ngina loba histoire oyo vrai de kolanga mwasi alobaki maman Nicole bino loka bato bosaka be mission loba yango esunga pe abingai kala na bandaki ko beta kara ko douter koloba ah bato ngo pe ba lekisi makambo loba kawana mais yé moko yango balobaka soki moto kufeni na ntoko yeba pasi ya liwate yé moko a vivre yango eza na bana poto ebele bazo comprendre kaka Afrique nanu évoluer te
mentalité ya bandeko na biso ba-africain misusu. Donc tant tona tozoloba mentalité ya ba-africain ezaka te bao baza na Afrique te, même mingi biso baza na poto. Donc baza na mentalité moko ata sali 10 ans 20 ans 30 ans. Donc motema mabe ya mutu mwindu eza différent na motema mabe ya mundele. Mundele akoza motema mabe, mais mutu mwindu akotiela muninga motema mabe na babiloko ezanga tina emso amoni muninga azui ide na ye emsusu asala peut-être nini oyo sapin oyo ye pa lingi kaka eloko muninga azosala ye pa sala ngo. Mais mundele asalaka babiloko mosusu pe akreaka akoko koya kokopie me akolata ngo te ndenge bato mwindu pe misusu basalaka. Alors eza na bana poto ebele mingi bozwa ba idée ya kokende kosomba bandako na Afrique na Congo surtout, mais ebele bozotala nano mboka wana te ndenge ezali. Mboka na biso au fur et à mesure que ba élection ndenge esalamaka ndenge bato yango bango ba politiciens ngo bazoka ba pouvoir na bango bazo vivre bien na ba proche na bango na ba famille na bango. Mais botala bandeko na biso oyo bandeko misu botika na Afrique ezala semeki ezala cousin ezala misusu ndeko moko boye tala bato wana po bazala na mentalité bien to balongola misusu kindoki to motema mabe ezala trop. Donc bato wana il faut vi na bango nano ebonga ozomona ata soki olobi ke ndenge eza wana ngai ekokoma te me ndeko kolala kolamuka oyebi dans 50 et dans 2 ans te loko nini ekoarrive. Yango balobaka l'homme prudent voit le mal de loin, parce que soki bato ebele ya poto o bakotisa mabele mpona balopangu mutu apoto vraiment atongi ndaku na ye atindi mbongo na famille batongeli ndaku emsu ye moko pe abandeli kokita azokosala batravaux ndako komona esili mwana poto adesida alobi nakende na ndaku wana afanda omona ndaku ekreye baproblème. Mwana poto wana toyebi bana poto misusu bakufa ndako ya tongi atikali kokota te. Tala sere na biso mobali akufaki na poto ndaku basombi yango mwasi na mobali batie kombo ya bana. Alors que tala ba erreur grave oyo ba mama ebele na ba papa ebele bozosala na poto. Bana na bino babota miawa, bana na bino baza na mentalité ya awa, culture ya awa, culture na biso africaine eza mwa pasi surtout ba parents misusu o kutu ba mesana kolobisa bana na bango minoko mindeli kaka loba anglais loba français kaka loba boy kutu mwana na bana na bino na ba o babotami na poto bayebi pendia plus te ba commune ya Afrique, ba commune ya Kinshasa, ba commune na ba kutu Afrique, ba commune ya Kinshasa eza wapi lembe eza wapi matete eza kote nini nini o mususu commune ya Ngabe eza wapi bana bayebi na bango te. Mais botala ba parents ba mama na biso mingi na ba papa mingi makambo salaka ozosala na poto mbongo alikelemba epai epi ndenge eza wana omona misusu mbongo ya bana ba mama misusu voire même ba misusu mwana soka kaboli na mobali ide eza kaka asomba ndaku na Kinshasa, surtout soki camarade ne muta somba ki ndaku pe omona mbongo ya bana zo privé bana même kolia confortable convenablement ozomona. Et puis misusu ndenge eza wana misusu vie ezala confortable et par exemple que non yango pende na ngana pe exemple ya liboso parce que kosombela bana misusu ndenge eza wana babiloko bazosenga baje na bango makambo ebele bazosenga. Mais ozomona ke mama misusu azo privé bana na ye ba sentiment na bango misusu ba demande na bango. Bien sûr on peut pas faire tout, mais eza na mama misusu pour moi que non mbongo ya bana wana azosala nango likelemba po kaka asomba ndaku akende kosomba mabele abanda kotonga. Mais bana wana bakofandaka jamais na ndaku wana. Pourquoi? Bana bafandaka wana poto, bana wana ndenge eza wana atokoloba mama bana baoke vacances. Mais vacances wana déjà pour ma bana so baza 4 baza 3 baza 5 il faut s'organiser. Donc ndaku wana kokotungama. Mais bato oyo bako dondo nango atotie ba locataire. Mais soki oza na ba famille, oza na belle famille, oza na ba ata maman na yo akufa papa na akufa ba cousin ba cousine ba tata mwasi ba papa leki kindoke kobimaka wana.
A des fois, ça n'a pas la porte belé, le ba mi lukeli ba problème, ba misu ba Côte d'Ivoire même sans ma belé, a tonginda kwa silicité. Sœur na biso o asom avec maman Nicole loba penza loba parce que au moni ngana badaki quand même ko négliger ko loba ndenge batu misu ba yaka mboka na biso mboka eza ya biso ndenge eza wana il faut tozonga tokende kotonga place autouta parce que moni mutu mwindo so nzamba pesi deuxième pays pona biso eza biloko misusu ko tala tolongola nanu sentiment totalaka nanu ko mboka na yo ndenge nini ezokende Congo kokokana na poto te na niveau ya administration na niveau ya état de droit ya solo na niveau peut-être msu ke mutu mususu nde tozalaka boye toza baafricain jalousie penya mutu asalelo peut-être ya ndako sombia na poto eza mwa rare to ya biloko akolia ozolia soso me kuna voisin azosalela voisin na ye jalousie po na bona ne bango balesoso te kote mosusu balesoso ozomona eloko mosusu l'homme ofo ozalaka prudent mpona parce que eza babiloko mosusu eza kotala nano façon ya pays na bino nano pi tala nano aussi famille na yo misusu kaka boya kotiaka nzambe kobatela non nzambe ye moko aloba na biso pe omoni fo tozalaka na badiscernement omoni tozala na discernement eza biloko nyonso ntango ozosala yango discerner ezali ozotala pays bato batango na kotonga eloko moko ekocrée jalousie te na famille bana batata mwasi to bana papa kulutu tout ça ate eza mbongo na yo mais sikoyo ntango kotonga so tie eloka te ekoluka kaka membre moko akende ozwela mbongo soki membre aza te okóma ami d'enfance moko to camarade moko abanda kolekisela mbongo ti okomona makambo wana ekokontinue mal ti escroquerie ekobota wana ndeko oza na poto oza na banki oza na ndako na poto meme mbongo kokobomba na ndako na yo oluki mwa stratégie moko boye meme na poto okokobomba mbongo na banki mais ke olie ke bana poto mosusu bosalaka baerreur grave oyo boza kosala lelo bamisusu bozobima baperdant neti tanti na biso oyo lelo azobima perdante na ndako oyo bayokanaki na mobali avant mobali akufa batie bambongo na bango basomi ndako na Kinshasa batie bakomba bana mobali akufi ekomi nini leka mobali azwi lisusu kaka ndako wana asali fo mikanda na Congo parce que na Congo ntango na yango nazoloba ke ntango ozokende kosinvestir na mboka moko oyo biso baafricain baprésident mingi africain wana mutu moko ta kolobaki aza ya malamu baza lukuta parce que mingi me bayaka na poto bazomona mundele ayibaka me bapoliticien awa bamisusu bayibaka me eza te ndenge façon mafia ndenge eza na niveau mboka na biso na bapays mosusu afrique ozomona ndeko wana azwi papier azwi mikanda ya lukuta asalisi na kombo ya yaya na ye ya mobali mpona nini arécupere ndako wana ekoma ya famille na bango alors mwasi amonaki abike non en tout cas lokola mobali na nga akufi baniongo etikali alors eloko nini tokosala ndako oyo eza kuna lokola bana baza na bango mpe awa baniongo naza nango ebele ateka ndako alors leka mobali asali nini aleki afalsifie bapapier atie kombo ya ya na ye mais eloko oyo kaka esauve ser wana lisusu eza parce que malgré commune wana bakendaki eloko bamoni bizarre babi ndenge nini ndako basombi mais kombo bana eza na buku ya lopango te eza kaka kombo ya défunt ndenge nini sikoyo yango wana mwasi atindaki abengaki sikoyo akotisaki recours place oyo semeki na ye leka mobali ni akendaki kofalsifie bamikanda nde alobi non ngai naza na buku ya lopango original ya solo bango babi ok tinda po tokokaka meme aussi kosukisa leka mobali na yo alors leka mobali wana aza wapi aza na poto ntango ngai nalobaka bacongolais eza te ane to moto asali ane non africain soki po achanger eza facile mais na bao baza na poto awa bamisusu bakotikalaka kochange Congo te eza mentalité eza nature ya bandeko na biso mingi ya baafricain alors surtout bandeko
il faut tout ça très attention parce que bomoni makambo ya ba famille oyo tala neti ndeko na biso mwasi leki ya mobali na ye azoya kofalsifie mikanda me ntango bango bazoluka mbongo na mobali na ye leki ya mobali azalaki te aye moko afana na poto ayebi pasi ya mbongo ya poto me tala nanu azwi vraiment courage wana ye akoya kokende korekipere ndako kaka moko ya na ye wana po ye arekipere yango epuis azo koexige mwasi wana ke non mbongo kotekama ata ndako yango toteki biso bato kozwa mbongo ebele yo kozwa moke. Des fois omoni nga na ota kosola kuna ndeko moko wana nazoseka mwa makambo ya héritage oyo nga mpenza nde papa na biso kuta kufa nasepela papa na biso atika ata eloko te c'est bien. Omoni oyebi pourquoi na oloba boye bafamille ebele possession nazoba eloko te mbongo koko kozala nango mais moi je préfère encore que non ezala kaka te. Omoni bandeko surtout bato ebele oyo boza na bafamille nombreuse faut ça très attention, faut kosala très attention surtout bamama bapapa surtout oyo boza na basi moko te bobota bana na mwasi moko te bana ebele mingi histoire ba héritage histoire ya ndeko akufi to papa akufi izo créer ba problème ebele. Nga mo nazosala ngo video awa po na sujet ya sero me nga na kofana na bato mama mtoto na mama Nicole non nga na sepe papa na bi papa na nga kufi calme akendo pema na ye biso pe bana totikali malgré ba différence ezali oyo azali na lien na ye o pas na lien na ye mais toza biso na problème te o héritage ezate boye eza bien parce que le cœur de l'homme est mauvais. Omoni parce que ils ont dépendre aussi naba semeki naba papa naba mama yango soko se retrouver un sou oza pena surtout bino ba papa na biso oza na mwasi moko te misatu minei sala très attention ya kotika ote na zotika héritage ya ndako moko ote na zotika emsu ndako mibale papa soko kufi lelo bana wana bakokabwana eza mwa pasi parce que ataku tongo o tala bakoya kokabwana parce que mama musu akoza na bonzambe musu akoza na influence mabe yango meloko eza bien eza ke surtout papa soko za na ba moyen na yo oza na mbongo na yo pesa mwana charge na ye ya yo héritage na yo yango ya yo héritage na yo yango parce que africain kindoki africain eza surtout na ba bien matériel wana ebele bana poto ebele atongi ndako nga na yebisa moko abetelanga lisolo alobi ke no mama Nicole tonton moko na poto atindela ndeko na mwasi atongele ndako ndeko atongi ndako bien ndeko na mobala bi bon comme ça nazokende nakende kasi comme ça kofanda nanga kuna na pema ba idée bana poto mususu ozo comprendre te que Congo eza na on a pasi ba ndeko na bino misusu botika akosepela ta mona yo tongi ndako munene oyo tika isusu poto ya kofana na ndako wana yana ya mwasi ozona mobali na ye na bana bafana na ndako wana eko koma kekolo ndako aye jour azobima pa ke nofana na ndako wana babandi bakange na nzela babeti tata batuko azongi su na hotel aye lisusu komisusu alingi so akendo bima boye babeti ye lisusu en tout cas ti azo comprendre te sikoyo kaka ndeko moko mutu moko ayebisi alobi bato bazobeta oyo ezali lié na makambo ya ndako na yo soko insiste ndenge eza wana okufa tata wana insistaki akufaki jour ya matanga mwana na ye awutaki poto akei po arekipere ndako tata mwasi na ye azoloba na mwana soko olingi olanda tata na yo na miniti te tika makambo ya ndako wana mais bozo imaginer ye ndeko ya mobali wana atikali komona pasi te na mbongo mutu na poto abimi na bamalili ya misala atongi ndako na ye po bafana na mwasi na bana na ye bakende yango moni biloko yango nazoloba ko bandeko na biso bato mangala ebele bo réfléchir nani mbongo na banke epolaka te otika basentiment wana parce que famille nyonso to ekokana te mama
peut-être ce que moninga na poto misusu aza na ndako bandeko na ye bakengelaka ye et partout nyonso partout eza kindoki eza kaka te misusu ye azwi famille moko bien yango motango yango nalobaka bato so osinga vraiment ebendelaka te yo soki na famille wana boyokanaka likolo bafamille nyonso tu te ke non fo tinda motu ka place oyo bazolinge te non ozomona alors eza na babiloko mosusu soki tata wana abombaki mbongo omoni mbongo ntango eza atokiti dans 3 ans dans 10 okiti ka mboka na yo soki olobi osomba ndako kashe okosomba ke otala perte oyo bana poto ebele bazosala surtout misusu bazotia kana ba quel genre ya famille baza nango te misusu ata soki famille eza bien mais le cœur de l'homme est mauvais omoni mutu soko ozala bien mais azana ndeko na mwasi ozala bien mais azana mobali moko influencer mabe tout comme pe ndeko na mobali akozala bien azogérer lo biloko bien ti mukomisho bando simba te likolo ya mwasi na koyo bisa yaya yo pe mobali nango boni ozolandaka nyonso lekino azoloba ti place ozalaki na lekino ndekono ya mobali azalaki na logique moi ça changer vision pourquoi eza conjoncture ya mboka donc il faut vraiment kozala na discernement kotuna volonté ya nzambe parce que mingi bozoloba ote kosombela ndako bana poto bafandaka na bandako wana te bosombaka jamais atako bamiso ote ndako ya poto baokanga mais yo ofandaka awa eza mpe na banoir ebele basomba mpe ndako na poto bazogere yango bien biyoka nde motu olie kuto na osomba ndako na poto awa lelo bana na motu bawanda otikala kofuta soki misu yo olembi osokoti retraite soki nini mais ezali ndako ya poto olie ke boprotege bavi na bino na okende kosomba ndako na Afrique bana wana eza mwa pasi bafanda na tous les jours na ndako wana entre temps bakocreye lo batension ya lokuta ya kindoki batindeli yo ba AVC ya kindoki batindeli yo ba diabete ya kindoki babandi koaffaiblir yo malembe po yo kufa otika ndako wana bana poto na 2023 tala projet nini ozosala ngai on a binda na kozala na ngai lokuta te na bi fier parce que même ba papa na biso ba famille lelo ezokabwana likolo ba héritage monaka une fois moi ça na mobali soki moi ça kufi famille mwasi wana etelemi ndako biloko ndeko na biso bayebi te mobali wana mwasi wana basouffrir po bazwa peut-être ndako wana bayebi yango te biso mpo basala affaire wana to restaurant bayebi te bafamille na biso baafricaine mingi bazala bongo meme mingi biso baza na poto ngai yango nasekaki naoseka moko misusu na ndeko na nga moko na tozokanisaka papa na biso na tala mbongo kutu ezali kaka mwa discussion mobe kaka apres liwa papa na biso tala kaka bambongo ya mikie kutu bibo soki ezalaki bambongo ebele mais ozomona engaka ecreye baproblème parce que motu na motu ana motema na ye ozomona yango moni bapapa bobotana basi ebele bosala na bino folie te ote lopango na tiki bana ta ekocreye baconflit zwa mbongo kabola mwana na mwana abomba mbongo na ye soko osomba mwa place na ye asombi famille nyonso tout e motu bazalaka na compréhension ndenge moko surtout bapapa soko omoni deja oza na mwasi oza na mwasi mibale to obota misusu na bana baza bamama misusu bajara bamama wana misusu mama mosusu aza bien mosusu aza mama moko ya kodivise bana ere yango onano okufi te soko oza ta na ndako teka yango kabola ya bana na mbongo parce que erokomako na papa akei na bana wana bamisusu bazwi droit misusu bakoya kozwa te même surtout babiloko yango sepasaka na bamboka na biso kuna sikoyo bandako ezalaka kuna bamboka na biso misusu mpo komona misusu bafinansier misusu baleta oyo ya bacorrompi oyo kena likola mbongo misusu azwi loi aniati yango na mabele ozomona pakoli yango bafufu po apesi mwa mbongo moko babi yo dossier oyo bundela yango biso ozomona parce que omoni babiloko babien bandako ngai namoni yango na musicien na biso congolais oyo akufaka oyo makambo ndako ekomaka ebele ndako na tonga monene namoni mokomiso baolakisa na video ndako na ye ekoti basali te pourquoi nyonso to wana même musicien na akenda na ye ça fait des années naye te so asali déjà 20 ans ou 15 ans mais ça fait déjà depuis akenda soki mbongo wana jour mosusu toza bakuna pakami soki abandaki kosomba ata bilamba nde azolata na ye to akaboleli bana wana
jamais ndenge za wana ndako ne ko kokota ba salité boy. Pourquoi? Parce que ba maman bazaki ebele, alors bana pe baza ko s'attendre te, influence pe ya ba maman. Ya on nazo ba ke même ngai na ndé na za boy. En tout cas, et vraiment ya on a ba ke na ba vérité. Ngala c'est pe la coup pas biso ke nda tout ça biso bien. Donc jamais que non ils ala oh héritage nanga boy te, c'est bien boy. Parce que muto biso to tikali to zape na ba foyer, muto ko créer pe pour na intérêt ya bana na ye génération à génération bana na ye. Ozomona ya mo mingi pe o bande ko mama tiala mwana atike lokote atika nini kutu bien de bongo. Ozomona parce que muto moni passe ye moko na bako bina na ye azoke ba concert biso aza fatigué aza na ba fatigue na ye aya ko tika po bato ba moneli passe te. Mentalité moni mo servitude na kati ya ba noir. Lelo bana poto bele ba perdre ba vie na bango à cause ya ba bêtises oyo, mais au moins zo ba mutu aza libre, mais il faut qu'on réfléchir likambo na zo ba bana poto bele même sœur na biso maman Nicole. En tout cas soki mbongo wana ezaki na na banque et que ndenge ezaki wana to sombe bana biso ndako na poto, est-ce que leka mobali nanga awa okende ko falsifier buka lopango po ateka ndako wana malgré nga na baki to teka, mais ye mwasi mutaza na pouvoir parce que za mbongo ayenda mobali ba nda osala na poto. Ozomona bana poto, il faut qu'on réfléchir bana na bino bafanda na Afrique te depuis de lundi ti dimanche et puis depuis de janvier ti msusu nini o décembre ba folie wana ba o tena so mandako na Afrique po bana ngo bazaka bana mike bazo comprendre te po so baza penya ba mikolo o mona vraiment ba misusu pa ozano d'accord te ba maman ta la famille nos anango. Donc so remoni que famille na bino eko zo eko memelo ba problème un jour te oza libre, mais il faut qu'on ait discernement parce que mboka lokola Congo ezo senga délivrance mboka wana. Problème à RDC za combattu spirituellement bakanga yango na molili avancement nango développement nango évolution nango. Il faut nzamba délivrer mboka wana po nyonso ekeni malamu. En tout cas il faut bien qu'on réfléchir. Bien sûr bato so esanga manikol bo bato baso manda kokuna oui na minute bato wana msusu moi sina mobali nani bakuta na problème te to liwe zu moko te to moko pe azana ye na problème te ya santé, mais bandeko na biso mingi ya bafricain bazelaka tala ser oyo semeki wana oyo aye mobali azali na poto. Est-ce que ya na ye tanga kufaki te? Est-ce que soki courage ya kofalsifier mikanda? Jamais. Mais asali yango pourquoi? Parce que tango mutu akufi yango tango bandeko ebele bozosomba bandako po te mpona kobongisa avenir ya bana. Vraiment biso na poto tozaka ko vivre et puis bana wana bakotikalaka jamais kofanda na ndako wana po ndako ezokota ba discussion ya ba famille ya ba cousin ya ba tata mwasi ya ba papa leki okolinga te bana no bakende kofanda na ndako oyo déjà ba conflit bandi kokota na mbongo na yo moko. Tous ces actes manquent à discernement, manquent à sagesse. Moninga na bitala ne tozali biso tozala biso na poto awa oyo ezalaki ke papa na ngai fa asalela biso asaleli biso bana na ye akoko tika eloko te parce que oyo asasala eza encore plus encore ya bien. Ebele bato ebele bayebi nga na ba émission ebele lelo boza beni na makambo bamaki makambo baposto eza grâce ya papa na ngai ndenge amemanga na poto eleki meme mapango yango nazopesa nzambe merci parce que bandako wana bambongo meme wana. Donc il fallait pas kaka izala lokola pe izala ki nango te ake na epe na kimia eza le plus important wana parce que c'est pas facile hein kozala na famille nombreuse et puis na ba niveau ya mutu azate comme o akowelela toza motema moko te toza na ma pensée ndenge moko te mutu na mutu aza na compréhension na ye. Vraiment tout est vanité. Alors ba oyo pe bolingi kotika bolingo kesoma mandako na Afrique mama zwa mbongo papa poto ko bomba mbongo na yo mundela koyiba ngote soko somi même ndako na poto awa mundela ko sala ba problème ebele te po awa mama loi ezalaka kina maboka na bino
Vraiment, merci beaucoup. Nana vient. En tout cas, merci beaucoup. Nzamba Pambola Bino. Bah, vous avez courage à partager vidéo. Vraiment, à Tokutani prochainement. Vraiment, bah, année malam janvier. Vraiment, Nzambe à continuer encore à battre la biso, les sous et puis vraiment, bah, oh, et puis vous avez un sujet, les sous il y a bah, ma camébélé, oh, net, de quoi, puis singa sujet, il y a famille, il y a, bah, il y a escoqué pour la makamanda, conseil, ils ont un autre conseil. Mais nga nazopesa conseil yo bana poto mingi lelo ba empoisonner bango ba bomi bango eza makambo ya ndako bana poto mususu azaki na bien tant ka zui décision que ne retraite avec le fa na Congo kuna mutu pasi akufi ndako etikali epa ya bato bauti village bato batikala mona pasité. En tout cas sala projet na 2023 sur eza projet ndako. Senganzambe discernement et cause malamu mingi. Partagez vidéo, aimez vidéo, tiens commentaire na yo. Vraiment tokutani prochainement. Bye.